Congolais azaki corrompu. Mais les lois yotoke Kabila soka alobaki ka ko changer mateta ba Congolais te parce que azaki na motema te azaki na bolingo ya mboka te alingaki ko changer yango te po azaki na bolingo te parce que on a changé bato mentalité ba ko ya contre ngai ba ko mona clair ba ko développer mboka na bango mais yene te ayaki azali étranger asepela ko bongisa mboka na biso te ngamboka ekufa libele ekufa Congolais ko moto apamba c'est pourquoi tindika ki biso na biloko toza ko boya les tozo pesa combattre raison pour ko boya ba danse ba musique ba masanga biloko distraction inutile au moni lelo tozo ko pesa raison na ba combattant mais Félix aye to moni mwana mboka mwana Congo mwana azana makile ya Congo mwana azana posa kuma babele na yekende liboso aza posa komona Congolais mata azonga na place na ye a occuper mboka na ndenge ba penyo sezalaka azali alobi akokoka pa azosala on peut to moni conseiller yawa expliquer biso makambo ebele oye lakisi ke mboka na biso ekobonga liboso awa ngai ngana manoka tsaka makamba changement de mentalité et bandaka tango tozobunda na makambo ya Mobutu peut-être na deuxième république to ndoko yoka mais na ba recherche na ngata na sala na ya kotala documentaire moko boye président Kasavubu à l'époque azoloba makamba changement de mentalité donc on doit comprendre que makamba changement de mentalité et bandaka lokola biso tozwaka relève te ya kotelemela omoni babenga ngoni transition eye papa maman tunanga nini eloko tozalaki kozela yango yo pona ba séjour na bino eleka malamu na Kinshasa Kin Label agence de location de voitures de luxe awa na Kinshasa ba memelu bino bongo Power Buzz Car oyo bazali na équipe na bango professionnel bazali na disposition na bino Power Buzz Car location de voiture ya sikape kitoko na prix ya malamu oyo wapi okoki ko contacter bandeko ya Power Buzz Car na ba numéro oyo plus 243 85 151 5000 topé na plus 243 82 23 86 668 Beli Soussou na www.powerbuzz-car.com topé na contact email contact@powerbuzz-car.com Ozamo Bimba. Bana Kinshasa, tosa la confiance na ba professionnel ya bandeko ya Power Buzz Car oyo bapesi offre spéciale pour na bino nyonso boko louer ba voiture pendant un mois na séjour na bino oyo bozali na yango awa na kati ya Kinshasa. Benga ndeko mobali ndeko mosi bandeko ya Power Buzz Car po bazali ba meilleur na domaine ya location ya ba voiture de luxe. Power Buzz Car eye kosilisa ba tracasserie nyonso ya transport ya ba délégation spéciale na bino ya famille pe ba transport nyonso privé oyo bozali na yango. Solution ezali kaka se moko Power Buzz Car oyo ezali solution ya suka po na déplacement na bino nyonso express po na likambo ya qualité pe kete mituka nulle part ailleurs okokuta yango kaka na Kinshasa en particulier pe République démocratique Mobimba kaka epai bandeko ya Power Buzz Car avec impact. Power Buzz Car musala ya ba professionnel pe na sécurité nyonso. Power Buzz Car, le travail des professionnels. Que yo, oui. Merci beaucoup, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers amis fidèles téléspectateurs de la 3xW.congofrance.com. Merci parce que vous êtes nombreux en train de suivre à travers le monde. Toujours dans le cadre de l'émission Abisso Toaki à Réunion et à changement de mentalité. Tout ça, là, papa, papa, bonjour. Bonjour. Comment on a
nazali papa José Onya bato so bayebinga yao babenga ya chichi na Afrique du Sud ezali ngai nasepeli komona bino mokwa lelo po toyambi conseiller ya président ya biso république chargé ya mobilisation na conseil spécial à président de la République ayaki na Afrique du Sud nde toye na meeting mpona koyoka ye toyambi ene sengo po toyoka vision ya chef de l'État oyo asali mpona mboka na biso ekoka kotambola na nzela malamu. Ya chichi marambalobi retenir nini au bako c'est pas congolais au bata. Bon, tu poses qui ba question ebele, ba tu poser ba question ebele oyo eza kutala pona développement mboka na biso pona changement ya mentalité, ba tu poser ba question ebele. Si mais yepé azaki vraiment na hauteur ya tâche ba pesiye pour ta pesi ba réponse moko kitoko na nyonso poser ki ye apesa ki vraiment ba réponse na temps na on a place na yango pour que to sepeli na ba réponse na ye ba réponse na ye la kisi biso ke mboka na biso ko bonga peso ke na liboso so ki biso no to participer na développement mboka na biso et que mboka ekotambola malamu surtout sur éducation à mentalité na instruction à mentalité parce que zabilo ko mi balé éducation na instruction ya to yoki yango a expliqué biso eloko nini président de la République aza ko s'attendre na biso pour te toka pe ko sala yango même ba baza na mboka na biso na Congo na biso ba tuzali diaspora na libanda ya mboka toki po kolanda yango pona ko bongisa mboka na biso ensemble. Que vous pensez que mentalité à congolais va changer ndenge o baloba Kabila va lobi a sali na nyo so changer nyo so Congo mais mentalité quoi ko transformer congolais. Vous êtes sûr aujourd'hui Félix Tshisekedi a changer mentalité à congolais. En tout cas, la question est vraiment très importante. Les gens qui mentalité mutu pona ko changer ils appellent eloko facilité mais ils a passé na moto yo azali na tranquillité moto azali vraiment calme pe azali posé azali na musala azako sala et ko changer parce que ezali eloko bandé depuis ba Belge Congolais azaki déjà corrompu depuis ba Belge Congolais azaki corrompu mais les lois yo toki Kabila soka lo baika ko changer mentalité ba Congolais te parce que azaki na motema te azaki na bolingo ya mboka te alingaki ko changer yango te azaki na bolingo te parce que on a changé bato mentalité ba ko ya contre ngai ba ko mona clair ba ko développer mboka na bango mais yene te ayaki azali étranger asepela ko bongisa mboka na biso te ngamboka ekufwa libele ekufwa Congolais ko mutu apamba c'est pourquoi tindika ki biso na biloko toza ko boya les tozo pesa combattre raison pour nous boya ba danse ba musique ba masanga biloko distraction inutile au moni lelo tozo ko pesa raison na ba combattant mais Félix aye to moni mwana mboka mwana Congo mwana azana makila ya Congo mwana azana posa kuma mabele na ye kende liboso aza posa ko mona Congolais mata azonga na place na ye a occuper mboka na ndenge ba penyo sezalaka azali alobi akokoka pa zo sala on peut to moni conseiller yawa expliquer biso makambo ebele oyo lakisi ke mboka na biso ekobonga liboso awa mboka na biso ezobonga déjà so biso to mipesi to landi vision ya chef de l'état mboka ekobonga ko changer mentalité eza na ko simple il suffit ko mipesa ko changer ko banda na bana mike na éducation ya bana mike tilikolo to changer to zongisi éducation civique on éducation civique ezaki le kamo munene na Congo parce que biso totanga ki yango nata na biso na école to ebaki ba institution ne seza ko na mboka eza ko fonctionner na mboka to ebaki en tozana bana mike na école primaire na 5e année to ebaki déjà ko différencier institution telle na institution telle to ebaki yango ki ezali boza bo to ebaki ko respecter ba mikolo ko respecter ba mama ko respecter mboka na biso mais tangu désordre ye na mboka na bato balinga Congo te bango bakena na kaka ba pesa ki priorité na corruption ba pesi biloko moko eza yango te donc basala bourgeoisie moko boye sa bourgeoisie moko boye ambongo kaka mbongo akoma mutu akona bandako ebele mituka ebele asala ba voyage famille na ye kaka mayebi le reste ya pays tayebi bato mosusu baza nsima ndako ya mboka te donc aza komipesaka ye moko bayeba ye banzembo osomoni ministre azemba ye na nzembo osomoni mutu munene personnalité moko munene bayemba ye na banzembo azobina neti exemple ya Bakimbuta akende na concert abina yo homme d'état papa nga nazali officier ya renseignement na mboka na biso nasali na honneur nasali na nde na ki na DGM jamais na tellement na kati ya bar pona kobina jamais na kumema ata cigarette esike kufima na miso ya bato ezaki likambo munene na ntango wana ntango ya Mobutu ezaki pasi vraiment mais ntango otala siko ndenge maire na biso eza par terre. Merci beaucoup ya toujours kopesa numéro na téléphone so ba jeune. Bon numéro yanga téléphone ezali
065 82 83 23 844. Je répète, 065 83 23 844. Okay. Merci beaucoup, merci beaucoup. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers amis fidèles de la www.congofrance.com, toujours dans le cadre de l'émission La Bisso, tous les présidents et la communauté congolaise ici à l'Afrique du Sud. Merci de vous avoir branché, émission La Bisso partout dans le monde entier à travers congofrance.com. Tous les président Charlie, président bonjour. Bonjour mon frère Yannick. Bonne santé. Santé malgré Baflou. Merci beaucoup tout le monde conseil à président de la République et là on nous retenir pour expliquer les Congolais na pousser na bato la bon na bato surtout va participer à mutu na mutu ayaki na ndenge na ye oyo esengeli ya koloba ke na domaine moko boye aposaki ba question na ye par rapport ya domaine na ye loko etali makambo ya changement de mentalité ngai na posaki ba question na nga par rapport ya domaine na donc loko la naza ko gérer les naza ko présider communauté congolaise en Afrique du Sud na posaki ba question na nga par rapport ya et je trouve que abwake libiso bal alobi nga na sengaki mécanisme nini gouvernement azui tango zo senga bato bazonga pour appeler exemple ya ba irlandais na ba juif. Les juifs bazalaki bien préparés. Avant bazonga na mboka na bango. Biso awawa. Est-ce que sommes-nous préparés pour tozonga na Congo? Et puis na lobby que makamba communauté. Ezate que non la communauté ya Congo. Ya biso ba congolais ezali. Donc toko tika makamba communauté comme communauté existera partout. Ba français bazali awa, bazala na France ezali mais ba communauté française ezali awa. Cela veut dire que ba kibinzala. Donc ma communauté égotique la kaka ti na ti. Donc il faut que le gouvernement aille que communauté égotique la kaka na ti na ti, il faut que ce soit à disposition ndenge nini ya rediler na communauté. Par exemple, absence ya ambassadeur biso ko ya congolais en Afrique du Sud à mon ani a absence na e bino mon normal. Bon, yango na tolobi que mutu na mutu azana ayaki na ndenge na ye. Donc je ne sais pas répondre à la place de l'ambassadeur. Vous comprenez? La société civile, qui organisation. Est-ce que la société civile et puis ça qui invitation à l'ambassade n'a évité. Moi, en tant que président de la communauté, la société civile est une invitation. Je suis venu me présenter. Donc, et nous avons dit que awawa et logo ba sali liboso ba reconnaître biso communauté, ba biso na valeur parce que Yoville est le la matongé à Bruxelles et le Château Rouge à Paris. Vous comprenez? C'est comme ça que et le salami awawa, ngai na sepeli nango na cadre. Mais je ne peux pas répondre à la place il y a personnel et ambassade. Merci beaucoup, mais le gouvernement, tu parler par la présidente de l'actualité, gouvernement, les lobbies, les autres marathés, les ça là pour le gouvernement, la biso de marathé. Bon, au moins déjà que biso moni communauté, tous alliés à politique. Et là, que tamboussa communauté, na biso doit aller à politique. Mais tout ça la politique socio-économique et culturelle. Donc, pour la biso pe makamuna biso tambola, il faut que le gouvernement et bima peut permettre que biso ne toujours dealer na ambassade et dealer na gouvernement donc affaires étrangères na makamba coopération. Donc, et là on a payé ils ont permettre ils ont tellement calme. Mais si vous bangonde ba yebelo ni bazo sala pour na échanger les lots, échanger lobby. Déjà makamuna bango ba yebine ni bazo yokana ba sala les lots pour permettre musale kende. Voilà. Merci beaucoup, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers amis fidèles téléspectateurs, tout à l'heure, président Charlie. Mon message, est-ce que le Congolais, mentalité na Bonga, na Congo, na Afrique du Sud, partout au Congolais, Congolais, mentalité n'a vraiment changé. Mais on a un changement de mentalité. Et bandara tant tozo bunda na makambo ya Mobutu, peut-être na deuxième république, mais dans la recherche, na ngata na sala. N'a la documentaire moko boye président Kasavubu à l'époque azolo ba changement de mentalité
Donc on doit comprendre que un changement de mentalité et bandakala. Loko la biso to zwaka relève te ya kotelemela. Omoni babenga ngoni transition. Na kati ya transition, il faut eloko moko ezala pour permettre bino bo kota na eloko. Mais loko la makambu na biso. Loko to zwaka ngo toujours au sérieux. Omoni te babengi si batwa. Omoni ça les a monene. Est-ce que batu baye te. Batu baye belé te. Donc on lit misanga batu ba tout le batu baye te mais batu baye belé te par rapport à nenga ba invitation kende laki. Pourquoi? Parce que mutu alingi na ye ko changer te. Atelier oyo ba komaki très bien que zali pour na mbetali changement de mentalité. Donc tous on a problème papa les kaki a lobby éducation civique. Yango mo biso na kata communauté to lobby boye. Toza ko favoriser fainéantisme te. Toza li pe ko favoriser incivisme te. L'incivisme c'est un produit, il y a manque, il y a civisme. Si nous avons une éducation, une instruction, il est difficile à tel élément pour la mentalité. Voilà pourquoi nous avons dit que dans la communauté, nous devons faire un effort. Il y a Kolandaka Makambo Tozokoloba pour te permettre que le changement est effectif. Présentez-moi un message pour tout le monde. Message dans la message dans les que toujours benga bino communauté congolaise en République sud-africaine au bengi CCRSA au ngana za ko konza na bureau na biso mobimba au ezali provisoire toujours ko senga bino bo ya massivement bo adhérer na kati ya structure oyoyo pour permettre biso to sala makama minene toujours ko benga batu nyonso venez adhérer na communauté congolaise RSA ou ezali structure nationale et yé ko buka ba association batité et yé pe ko communauté donc so bozaka bana bandal botika la ka bana bandal mais vous s'affilier dans la communauté parce que communauté structure nationale ou ezako représenter ba congolais awawa oyo ki conseiller nga lobiti et pour to beta masolo tobeta masolo na désordre il faut structure mokezala yango na biso na ndeko na biso Anderson Kongolo azaki likanisi alobi ke no bandeko to kotika la boyete to sala eloko moko boye po yenda za initiateur biso ba misusu to yokaki ye to ye to sala eloko oyo etelemi eza eloko et n'appartient pas à un individu n'appartient pas à un groupe d'individus mais la communauté CCRSA ça appartient à tout le peuple congolais qui habite en Afrique du Sud. Yangwana Bandeko, Boya, Boadere, Boreza Abile. Merci beaucoup, mesdames, demoiselles et messieurs, chers amis, fidèles téléspectateurs, comprenez vraiment. Nous sommes ici dans le cadre de cette émission. Merci beaucoup na tout botale biso, merci beaucoup na maman Adèle Yombo, na papi Volcan combattant na lignée, merci beaucoup na tout botale biso toujours dans le cadre de l'émission Oyo. Merci beaucoup à Émeraude de la Reine dans l'assistance à l'émission Oyo, merci beaucoup na tout botale qui vont brancher. Botale qui émission Nabiso Toso la Pona Congo présenté par votre humble serviteur Yannick Wenge. D'ici là, portez-vous bien avec l'espoir de vous retrouver au prochain numéro. Ciao. Délégation spéciale Nabino, ya famille, pe ba transport nyonso privé, oyo bozali na yango. Ezali kaka semoko Power Bus Car oyo ezali solution ya suka pour na déplacement